nzambe mutolendo azwa lokumu na ndenge akomiselaki lelo mpona biso kotambola malamu na nzela na ye. Antuka napesi bino matondo mingi na lolenge keleke swa mokili ndenge ezotambolela me mokolo na lelo boza kondima kotika nyonso mpona kopusana liboso na nzambe mutolendo na nzela lisanga mpona kokumisa ye koyembela ye mpe koyekola lolenge ye alingaka. Antuka matondo mingi solo bapapa na ngai bamama na ngai kotelema na bino ezali motuya mingi kasi eloko ya motuya koleka ezali kosalela baprincipe ndenge nzambe mutolendo aza kosenga kati na biso parce ke ngai oyo nzambe mpungu alakisinga lisusu na oyo asali na poso oyo antuka ezali grave. J'espère que bamingi baluki nga na telefone bazunga ite na sokozwa tata ya kose connecté te. En tout cas nazalaki na itumba makasi na semaine oyo ya koleka vraiment nazalaki na itumba makasi kuto mungongo na ngai ewuti kofungama lisusu mwa moke lelo mpona ewuti kopesa mateya mais na mikakatano nyonso vraiment parce que en tout cas itumba oyo etelemelaki ngai na ngai moko lokola ekokaki te ekei kokota epai na bana. En tout cas bapapa jeudi mwana na nga moko akufaki mwana suka oyo azokende kokokisa 4 ans donc mwana asali mo bafièvre moka moke mais balakisenga deja na bilemboke mitante batelemi pe parmi mitante wana balakisaki ngai oyo azalaki mpenza mutu azali mpe kaka membre ya famille na ngai oyo azalaki mutu mpenza mpona kolongola bomo ya mwana nga kati na mokili. Alors jeudi na tongo mwana na ngai fièvre ya makasi mino ekangami ye mino ekangami monoko ezofunga masu te mai ekokota te eloko moko ekokota te mwana makila na mai esili donc mwana lembi kingo ya kotengama makolo maboko ya kolemba. Alors tosali kaka losambu telembaki nazalaki vraiment bati makasi na ngonga ya ba 11h wana na ekomata na mbetu bayekolakisanga na ndoto bayekolisaki mwana nongo akufi ngai nalobi na bango botie na morgue wana vision nga na bi non na morgue te na surtout ki c'était vers 17h30 mbala moko ndeko mama Lusolo aye mbangu po mama Lusolo azali na libanda bango baki na salon ba famille ba yeke belé au moins nazalaki na état moko critique. Alors bandeko ya mama bandeko mwana Lusolo ko betira papa kotala mwana kei tango ya solo ba bongo baloko mama Lusolo aye ko kotala mwana na suku na chambre na moni pena ke 8 mwana kei mais na zuye na gumba mi na ebisi tata nzambe mutolendo ndenge na ebisaki ye pe na bondeli ye en tout cas na bolingo na ye mwana yaki kozonga na bomoi. Donc ndenge mwana zwaki na bomoi mbala moko oyo avant dernière ye lisusu akomi grave. À part ça mama Lusolo lisusu na émotion wana moyete mutu libumu donc ezalaki sokomo donc namonaki ke non moya kose connecté ezalaki te nazalaki toujours focalisé na losambo ndeko ya koarrive ke non bango nyonso nzamba azongisi kimia kati na bango na oyo atikaki biso azongi na bomoi. En tout cas nakumisi nzambe mpungu. Alors bapapa na ngai bamama na ngai lelo oyo soki likambo pasi nane komeli biso te tomoni moto yango pa nzambe mpungu te tokozala souvent ba négligent tokokosa ba négligent to pe nzambe mpungu nasambelaka asalelaka nga nini nayebi deja mosala nasalaka mosala na ngai nayebi deja koteka natekaka na ngai. Alors nini nango mais or que bomoi na biso esimami na nzambe mpungu aprouve ngango lisusu. Donc sans nzambe mutolendo nde lelo papa asambola azolela bana mibale to mwana moko donc ezalaki danger mais na spirinité na novaligité na tongate po neta wana mwana makile silima yesili mino ekangani depuis le matin ya jeudi mais si na 17h30 mwana kufi biso mais nzambe mpungu azongisi ye. Bo imagine nzambo toza kobondela nzambo toza kosalela nzambo toza kokumisa motu ya nzambe mutolendo ya
tango naza pe mutu nazali pe sembo te lokola balongo naza pe na mwa berere naza pe na mwa badefo mais en tout cas je me suis dit celle que non pour le moment penza fona milandela lisusu koleka penza parce que nzambi pungu alakisi ke il est capable de tout et azali penza na bolingo ya kokuka pe azali na mawa koleka bikela munyonso. Alors yango na batata na ngai ba mama na ngai naza ko excité bino na kosimba mibeko ya nzambe kosalela ba principe na ye kotosa mokolo na ye yango sa motuya parce que neti lelo konso banda bakoko na biso moto akoki koteka te moto akoki kosala te moto akoki kosomba te ndenge ezalaki bakoko na biso moko te abandai kotikala na ndako to moko te abandai kokota zamba to moko te abandai kokende mai mpona kozwa mbisi moko te akotaki zamba mpona kosala bilanga to kozwa mbuma mpona kopesa hommage ya motu epai na nzambe mpungu. Me na ntango na biso ya lelo oyo tozopesa mokili na nzambe tozotambusa ngo ndenge moko likolo moko na zamba likolo moko na nzela moto azosambela nzambe soki azwi mwa liberté me moto aza koforce te ke keleke soit liberté eza te me nasambela nzambe. Et c'est ça le problème. Nzambe na biso azali nzambe moko ya bolingo ya malamu pe ya sukisa. J'espère que likambo oyo ekosala vraiment que no batu misusu oyo na quartier tango bayokaki mbela na po maluso bakoma deja kolela awa na ndako bana bakoma deja kolela batu bayaki na lupango ndenge zake muta kufi kuna mais parmi eux misusu balandi biso na kilongo lelo po bamoni motu ya nzambi pungu oyo batiolaka nzambi pungu oyo bafinga kabiso bandoki mais na likambo esalami na ndako bamoni batu balandi biso lelo osomona. Donc tolinga te topesa nzambe mikumba oyo ekoki na ye te tosala oyo elingisami na ye yango wana ekozala esengo mingi mpona biso nyonso bana kitu adikia basolwa na yango wana lelo oyo ntango toke na kilongo ndenge nasenaka nzambe pungutulendo atambusa biso ye moko na bandi kopesa mateya apres na katikati bilembo ye ya rémission des péchés. Il faut kama nyonso tosenga bolimbi tose réconcilier epai ya nzambe pungutulendo. Alors tokati mateya tosali réconciliation epai ya nzambe tosengi bolimbisi et en plus tokontinue mateya kino na suka. Alors neta oyo nazalaki nango tope naza nango nakokaki kopesa mateya te na ndenge oyo elekili lelo pe kosenga bolimbisi mpona bato nyonso yango na bapapa bamama nayebi ke toza basambeli tokorija makambo tosekorija na makambo mingi ya mabe mpe totika maintenant nous tobikomisi te mpenza ndenge nzambe mpungu aza kolinga na biso. Donc ntango tolobi tosala retour à l'authenticité ezalaki nini bakoko na biso bazalaki bobele na nzambe moko nzambe mpungu tolendo bakoko na biso bazalaki kosimba siku bakoko na biso bazalaki kosala baprincipe lolenge nzambe alingaka bakoko na biso oyo tobengaka lelo bakulu banunga bazalaki na bolingo ya kokoka entre e bazalaki na bondeko moko ya kosakana te. Donc yango wana mpenza ezosengaki biso sikoyo tosonga esika wana mpona nini tobetaka masolo bakoko na biso nzambe mpungu atindaka bambasa alobaka na bango boye asalaka boye bakoko na biso bazalaka bato pita te no pita eza te bakisi batongeza te bakoko na biso bamikambaka mpe ya nzambe mpungu toza kokumisa mpulusi kimbangu toza kokumisa mama kipavita toza kokumisa bankulu tsaku bamama nzinga oui bazalaki batu lokola ngai na bino bazalaki baextraterrestre te. Mais pourquoi bango batambolaki malamu? Pourquoi bango basalaki nzambe mpungu na bosembo? Pourquoi bango basimbaka mibeko ya nzambe mpungu tulendo? Pourquoi bango bazalaki na bolingo? Mais baza ba être lokola biso popo na ntango na biso tokomi komona ngo lokola c'est impossible ke nazala sembo lokola bato se bazwa adage moko lobaki moto ya sembo na mokili aza te. Non, mais ceux qui basent te podi tobe tokumisa bavulus kimba ba mama ki pavita mais po bazalaka sembo bazalaki batu lokola biso babota bango ndenge babota biso ndenge ba mama bobotelaka bana lelo ndenge bavulus kimba ba mama na bango babotaka bango ba mama ki pavita ndenge babotaka bango bakulu tsaku ndenge babotaka bango bazalaki pe na se ya tango
bazwaki kolanda lolenge ya etamboli ya bato mosusu te. Bato mosusu basefokalizaki na badesir na basentiment oyo nyonso kolinga sala sali. Me bakoko na biso wana bamitiaki lolenge moko na bamama wana te, bamitiaki lolenge moko na batata mosusu wana te. Bango bazwaki part ya kozala différent modèle lolenge moko ndenge Nzambe aza kosenga. Me mpo na biso tokomi komona ngo ezali pasi mokolo mobimba mpo moto asala lisumu te ekomi chose moko lokola grave to impossible. Donc moto azala kapasite chaque jour afingi na ye soit atongi na ye soit akanisili mutu mabe soit afili mutu ba decision mabe po ayebi ke na pokwa soki na bondela na kosenga bolimbisi. Non, bolimbisi ezali mpo na biso bato na Nzambe te. Bolimbisi ezali mpo na bato mabe alingi akoma siko mutu ya Nzambe. Nde moto mabe asali bilan na lolenge abotami atamboli akoli akanisi lolenge oyo atambolaki na oyo ezalaki mabe alingi sikoyo azwa decision kolanda nzela Nzambe pungu nde asengi bolimbisi. Mpona mabe oyo atambolaki nango ntango nanu atambolaki na Nzambe pungu te, ntango nanu ayebaki Nzambe pungu te, ntango nanu ayebaki mibeko ya Nzambe pungu te, ntango nanu ayebaki baprincipe ya Nzambe pungu te, nde moto wana sikoyo ntango ayekoyeba alobi nalanda Nzambe pungu. Nde moto wana akosala remission de péché, akomikanga ta mosusu mokolo mobimba, ta mosusu ndambo ya mokolo, tope mokolo mibale tope misatu, na lolenge ye moko azo se sentir capacité na ye, na lolenge azo se sentir na lolenge oyo akosumuka kina mabe asalaki na mokili. Pe akosenga bolimbisi epai ya Nzambe pungu, pe akorekomanse lisusu te kosala mabe ya lolenge wana. Osomona, mais siko lelo biso basambe nde tokomi na mabe koleka. Tokomi kobomba na kombo ya Nzambe pungu na kombo ya Fulus Kimbangu. Moto na kindoki, mais azobomba na munoko le basa biso bana bilaka, biso bana Fulusi, biso bana Nzambe pungu. Babebisi, pe oyo babebisaka bakoisaka batu na masumu kobesa batu babaku, bango wana nde babomba na kombo ya Nzambe pungu. Tango aza koloba liboso na batu, batu basomona peke oui, oyo penza azaka butu na masumu te. Oyo penza moto na sembo, nzoka swa azali muta mabeko leka. Ok, biso chokoko kozala niveau wana te. Biso lokwa so toyebi Nzambe pungu, toyebi siku, toyebi deja lolenge ndenge Nzambe pungu alingaka, tosasu batakokoya te po tosenga bolimbisi. Yango bosomona lelo, tozobi tanga tozaba na Nzambe pungu mena mokila molimo bayebi biso te. Na mokila molimo baza kotanga biso te. Bakulu oyo bayaki kosala recensement bambasi wana bolimbisi, bilembo wana emonisamaki na ngai, mpe bayeko lakisa lisusu na ndeko moko na lolenge baza kosala recensement pona kopona oyo bakolonga. Mais siko kino lelo biso toyebi yango, mais tozaka na badefo ya kala, tozaka na berere ya kala. Esengeli tosala réconciliation na Nzambe, pe tosala réconciliation na bandeko oyo tokabwanaki na bango na ndenge ya mabe, oyo tozwana na bakonflit, oyo tokoma l'ennemi, tobongisa tosonga na nzela ya Congo ndenge penza epesamelaka biso uta bakoko na biso. Parce que lelo oyo tozali peuple moko, tope libota moko oyo Nzambe pungu aza kotutela tolo. Ndenge na lobaka chaque fois botala kuna na bino na France, bayindo baza boni, mais lelo sikana bosangani bayindo boni. Parce que bino nde boyebi te lelo oyo mokola tata wamba puntuleni, lelo oyo natika banzela na ngai mpo nasanga na kombo na ye, lelo oyo tokende kokumisa ye, tokende koyembela ye pe tobondela ye, bino nde boyebi yango. Mais ba misusu bayoka message, bayebi motu ya mokolo na lelo, bayebi pe sango yango malamu, mais bazomitia te mpona nini azotala natika ba mesh, natika ba plants, natika pantalon, natika komela, natika ba bisengo na ngai. Donc azomona wana lokolo ezosala bomoto na ye, orke yango nde eza kobebisa bomoto na ye. Ya solo bapapa bamama likambo na betili bino lisolo lokola likambo ekomelaki ngai mpo boza na mosika. Soki bozalaki pembeni, memi mwana na ngai ya mobali ya liboso alobi na ngai papa, lelo nde namoni motu ya Nzambe pungu, namonaka yo ndenge
nyoko makana kote ya na misala oyo na bakatata falati ka misala oyo mais tango nga na moni papa te sala nzambe mpungu ngai na lobaka na kotikala kosala nzambe mpungu te mais na moni motu ya naye lelo toke kilongo na pesi mateya plus ou moins une heure randam mwana na nga mobala lobi papa bando banda kote ya lelo nde muto te yi penza bisonga bino mwana parce que okotaka kilongo yo kanisaka kaka tata na nga te nzambe omitiaka na bapense te ke esika nzambe pungu ye wana oyo azali nzambe ya bomoi lokolo tie conviction na yo lelo yango moni lokola mateya oyo eleki nyonso mais mateya lelo ezalaki terre à terre yo moni yango parce que on se focaliser otie matoi na yo ozalaki na écoute nde ocomprendre yango wana olobi bongo. Alors na nyonso nga napesaka bino lokola mateya ya mabe ya kitoko ezalaka te nyonso ezaka ka eloko moko to reconnaître nzambe mpungu nyonso ezaka ka eloko moko to koma honnête vis-à-vis ya nzambe mpungu mpe ya batu ezaka ka eloko moko tozala na bolingo mateya na ngai ekendaka kaka nyonso ata nake na temi nini ezali kaka na eloko ya kozonga na mibeko ya kosalela bolingo mpe ya kosimba mpenza bozambe eza ata na keboye ata na bitosala rémission de péché bolimbisi wana ezali kaka mpo tozonga na bolingo entre nous na mibeko ya nzambe tosa nzambe tosalela nzambe. Alors bolimbisi ezali lokola tobebaki toza ya kobeba mpo tosenga bolimbisi na oyo tobebelaki na oyo tosalaki lokola masumu mpo tozonga sikoyo sembo vis-à-vis ya nzambe mpungu mpo ye azala lokola tata na biso tozala lokola bana na ye. Et c'est ça. Donc bolimbisi ya masumu ezali lokola moto azali na reconnaissance ya comprendre que non, j'ai mal fait, j'ai fait ce qui est mal attégé. Osomona. Alors lokola tosalaki mabe na biso na ye tokoya et pitié de nous dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi. Alors kati na yango ekosala ke moto na nzambe bazongi elongo ndenge na lobaka autrefois nzamba pesaka biso mokongo te biso te topesaka nzambe mokongo parce que kozalelo mwana nzambe ezali kosimba siku na ye kozalelo mwana nzambe ezali kosalela baprincipe na ye. Alors ntango kaka oprise yango directement yo moko nde okabwani na nzambe mais nzambe akabwani na yo te yo nde okabwani na nzambe pendant ke yo okabwani na nzambe batentation nyonso ekoya badifficulté nyonso ekoya okozala na gardien liboso no oyo akoyambelo yango te osomona. Donc bangunya na yo bakozwa bokonzi likolo na yo moto akoprotege yo devant bango azate moto akotelema na etumba liboso no azate. Or que nzambe pungu là où il est azali na bambasi wana mission na bango ezali mpo na biso mpo na kosimba bomoi na biso mpo na kobatela biso mpo na kopesa biso kimia mpo na kobundela biso rôle na bango yango wana. Mais sikoyo bambasi oyo bakoki kobundela biso bakoki koprotege biso bazali mais tellement ke biso toza kose concorde te na malonga nkongo munzila nkongo yango eza kosala lelo tokomi lokola bato bazanga gardien lokola bato bazanga protection lokola tozanga bambasi oyo bakoki kobatela mpe kobomba biso na yango wana batata bamama tosala réconciliation na nzambe na ndenge ya temi na uta kote ya mikolo eleki réconciliation tosala réconciliation tozonga na maboko ya nzambe mpungu mokili oyo eza na litomba te nyonso ya mokili oyo ata na zwi oyo ata na zwi wana lobi kuna na kozala na nga na ngo te ata osomi mapangu ya 100 mètres carrés ya 1 kilomètre carré ata osombi yango yebaki mokolo kokufa bakosala oka mwa 2 mètres ta mosusu sur 80 osomona to 1 mètre 80 sur 80 lupango no mobimba yango wana ya libela
molimo na yo ekokende ko rejoindre bankulu banunga kuna na Pemba Kalunga mais soki etambulaki na mabe ekei na maboko ya Katia Mpemba molimo na yo ekei ko souffrir ya libela na libela bandeko ngai na kenda na Pemba Kalunga na soko yebisa bino vérité afana kende Pemba Kalunga balakisi ngai omoni boye ezanzela batu oyo basimbi sikutela mokili bato bazalaki pona kolia komela kolata kotonda kokumisa mokili pe nsoto tala lelo ndenge maya misu na bango zali kotanga oko se sentir que ozali yo mais souffrance na yo elongwaka te tala kaka neta oyo komaka sous convalescence na tango oza na mot de tête ozala na mot de ventre omonaka ndenge nini souffrance wana na tango ozali na likamoko ya osala osoko kosala ngo tozokelela souffrance wana esalaka yo na kati ya badifficulté ono santaka ndenge nini mais sikoyo tango yo olingi koluka bisengo ya nzoto na mokili difficulté wana oyo yokimaka awa olukaka mwa betelevation mpa ndeko sunga ngai nazangi eloko kolia pesi yo ndeko sunga ngai lukilanga mwa mosala balukilo mosala osali mais kuna mutu akosungwa aza te kuna mutu akosungwa aza te okosufri mpo se sentir ke ngai yeyo ya libela me na Pemba Kalunga bisengo na bisengo kimia solo ya kokoka alors nyonso tozosala awa tozali baincarnation ya bato moko songolo oyo tozalaka tosonga na mokili oyo toyaki kosala examen moto oyo alingi kosala examen nde tozokobenga liboso examen d'état moto wana akose prepare kozala distraction te moto wana akobanda kosala balecture mingi kotanga koverifie baexercice oyo azwa mpo mokolo akende kosala examen wana alonga alors biso awa towana mokili toyei kosala examen na biso mpo tokende mpo toprepare yango na méditation oza kose contrôler malamu otala esika barègle na badefo ezali oyo ekoki kopekisa okembo ya nzambe ndenge Vulusi Kimbangu ayembaka nzeri sendo vavatoto tunayasikila ekuna mbanza tunawana yo donc moto oyo asimbi nzambe pungu mpe asimbi siku bisengo na yo kobakandelo na mokili oyo ce n'est pas dit que la mokili okosufrir kaka après kufi kuno kemona bisengo ekobandela yo awa papa na ngai mama na ngai bisengo wana ekobandela yo awa nzamba kopesa lokumu awa nzamba kopesa yo makoki awa après jusqu'à ce que okokoma mobange nzoto ezongi lokola ya mwana moke après oke kozonga jeune elonge kuna na Pemba Kalunga oke ko se réjouir encore et lobi kuna ko se carner tango ko yana mokili oyo tango ko zonga oko se sentir que zali yo oko zala sumu ta kokelela te oko zala susu mutu ya pasi te oko zali susu mutu etumba te na kati na bato bakozonga misusu bakozala susu basali pona kolakisa génération oyo yoko ya kokuta lisusu pona ko ramener bango na droit chemin. Et c'est ça. Ezali likambo moko pomoni wasambula solo babatili biso lokola film te. Soki mokila molimo basala ta manière ke ndenge naza koloba boye bateli bino liboso la bino pe tableau ya munene makamna so babazola kisa ndenge ba juste ba okende komona nkembo pe ndenge bato mabe ba okende komona souffrance. Bato juste kembo bakomona kino bakosonga na mokili kembo ndenge kolanda bango nde papa na mama kati na biso moko asala kalisumu te. Alors ba mama batata conseil na kopesa bino toka bwana na oyo nyonso bengi mabe. Ezana eloko mususu tenga na kopesa bino lokola kiti oyo kokobikisa bino. Je vous donne un homme ou une femme qui va vous sauver la vie. Quelle femme ezali oyo to bengi lelo siku. Ezali oyo to bengi lelo zola. Soki to simbi yango memi masumu na yo salaka yo lobi ke mabena nga niveau na sala nzamba ko kolimbisa ngate nzambe lokola tondisa mina bolingo pe na mawa akolimbisa yo
azongisi yo lokola bébé oyo nano asumuka te. Et c'est ça. Mais bamisusu bazali insuffisant en défaut. Insuffisant, être insuffisant en défaut, elingi koloba ke moto ayebaka ba erreur na yete, ayebaka mabe na yete, ayebaka kaka batune mbaza mabe, batune mutu basala ke mabe, ke ye kaka ne mutu bayinaka, ka ye mutu ne batongaka. Mais ye amimonaka ke azali sincère. Non. Il faut moto omiyeba, ceux qui baza ko reprocher yo, ceux qui baza ko corriger yo, ceux qui baza ko tonga yo. C'est que ça la makambo moko sala ka oye se pesera batute nde batu ba komi kotonga yo to ko reprocher yo. Être insuffisant en défaut ezali moto oyo ayeba kama be sala kate. Ayeba ka berer na yete. Et aussi il est difficile à persuader. Difficile à persuader elingi koloba moto ayeba andimaka ba foti na yete. A comprendre que le comment côté oh ya salaka ya modé salaka malam osomona oh ya salaka ezalaka na bererte na monoko na nzambe mutaye binga malam dino bosolo bananga boye po boye binga biente mais nzambe na ngai ayebinga malam mais suka yebi yo malam makambo zo sala pourquoi batu ba sepela nangote pourquoi beta mabaku nzambe saloba na yo que oh ça les erreurs oh ça les amalam nzambe akokorjo à travers ba oh yo vanda na bango oh yo to sangana na bango bango nde bazomo na critère na yo bazomo na caractère na yo bazomo na comportement na yo bazomo na bajissement na yo alors na kata biloko bazomo na kati na yo ba ebo comprendre que erreur na ba défaut ezali alors faut soit reproche il faut ba salo ba remarque. Il faut corriger yo. Mais être insuffisant en défaut, ya mona kakaka. Bango basana kaka ndengwana. Ceux qui n'a sali boyeza mabe. Alors pour le moment, soyez prudents. Soyez maintenant prudents. Il y a qu'à se contrôler ma langue. Il y a qu'à se méditer. Pour comprendre que pourquoi ba yina kangai. Pourquoi ba tonga kangai. Pourquoi ba tubaki makangai. Alors bongisa sikolo lenge ozoyo kana mateya na ba reproche le soir bongisa total alobi soki ba koyina oli total alobi soki ba kotongo lisusu total alobi soki ba ko reprocher yo kaka bato ba reprocher kayo kaka bato ba tonga kayo kaka bato ba kabwa na yo ba kozonga pa na yo ba ko batuka félicitations maman changer papa changer c'est que mokila bolimo bandibi changement wana. Mais ceux qui battent un changement na yote, yoso baka nzambe mutayebi te wana usami kosa nzambe koyeba ndenge ninotike nzambe koyeba na ye yango koti kati na moto amona défaut na yo pas corriger yo. Alors c'est tika yango alors bisoto mi bongisa poto koma peto toyebi nzambe ke j'étais désobéi. Je les reconnais, ma faute est toujours là. Je la revois, pardon, sans cesse. J'ai désobéir. Je les reconnais, ma faute est toujours là. Je la revois sans cesse. C'est ça. Le bas pena que Zambe na yebi ke nazali sembo te liboso na yo. Na yebi ke nazali na mabe pena sala kama asuma mokolo na mokolo. Pele suka ke. Na kolongo na mabe ba défaut nyos. Pona sana chiste liboso na yo. Et c'est ça. Alors na moto oyo asali nabo sosoli atala karate lobi na bimaki na lata ki boye lobi na lamba ki boye siko lobi fona lata boye siko fona lamba biloko boye moto wana lula ba fete oto na fete moko boye fona somba ba bijoyo fona somba bilamboyo mutabitala kabongo kaka non siko yo
na kati na biso bana kitwa de basolwa oui affirmatif okoki kozala invité na fête okokende pe musala to okende kotala bakandeko oui tobongisaka bilamba kolata oui na kolata wana kolia pe toponaka oui na kolia oyo lelo lobi na kolia boy oui toboyi te za malamu parce que mutu fa se contrôler malamu mais oyo ya motu ya sikoyo esongi ekokoma pa na biso bana kitwa di to se contrôlaka na balangage na biso to se contrôlaka na ba comportement na biso to se contrôlaka na attitude na attitude na biso to se contrôlaka na ba jugement na biso na lolenge oyo biso antake bana nzambe pungu bana bilaka ndenge tokoki kozala vis-à-vis ya bato e na ye moko nzambe pungu tulendo ndana bongo soki tokomi kose contrôler na ndimi te monoko na biso kobimisa su maloba oyo kobetsa bato libaku na ndimi lisusu te okozwa oyo azali proche na yo lokola eloko pamba keleke soit kokelela na ye. C'est ça. Alors pour cela entre nous toyeba kolingana pe tolinga bandeko bazali banda na biso na yango nde kosala ete bandeko bazala libanda tango bazomona comportement na yo ekotinda bango balanda nzambe oyo ozosambela lelo bazobenga biso batosambelaka nzambe mpo toza bandeki mpo na nini me bazotala comportement ya bato bazosambela nzambe mpo bazali na mabe koleka bakobenga biso bandoki te mpo na nini meme na famille bandeko bakolanda ndenge nini meme bakolege bami bakolanda ndenge nini meme quartier kolanda ndenge nini parce que mto sambelaka bozala lolenge no moko esepesaka bato te ndenge nini bato bakondimaki ya solo tata oyo mama oyo asambelaka nzamba solo. Alors pour cela tellement tozali bapécher esengeli na biso moto nyonso asala réconciliation asenga bolimbisi epai ya nzambe pungu na kati na kosenga bolimbisi tozongela susu badefo ya kala te berere ya kala te tozonga sikoyo na lolenge bana oyo bakwesamaki na batoli ya baboti bazwi etumbu to base censure baye kosenga baboti bolimbisi baboti ya malonga bakozongisa bango na maboko ndenge baboti bazaka na bana na bango pe bana wana bakomerite nyonso oyo ezali na maboko ya bapere ya bapara na bango ndenge oyo eza na maboko ya bankulu banunga balongo pe paine moko tata nzambe pungu ezali mpo na biso tomerite yango mais soki toza komerite yango te c'est parce que tobeba liboso na bango biso tozomona berere ya bakousin tozomona erreur ya bacousine tozomona erreur ya bavoisin tozomona erreur ya bana na biso mais biso moko tosomi mona nango te biso nde tokoka yango nazomona tata to mama tanga bande kotanga ta bande ko so ba 30% ba 40% ba 50% mais soki abandi kotangisa bana oyoka ndenga soko sa bana ngai tata na bino ngai mama na bino soki na travailler bien te na ndozo ba 75% soki na travailler ba 95% osolinga te bana bayi bakozalaka soba mais biso lelo ata tozobomba nepa ya baninga ke tozali sembo nga naza mabete nga naza malamu me nzambe pungu ayebi yo pie koleka yo ayebi kosala mabe ayebi kosala berere même bandeko no bazomona berere na badefo na yo mais pourquoi yo ozomitika kaka na yango? Alors papa mama tango na biso ya kokobika ekoki bisengo ekomi pembeni s'il vous plaît bisengo ekomi pembeni s'il vous plaît bisengo ekomi pembeni bisengo ngo oyo ekomi pembeni ezowuta wapi ezowuta na pemba kadunga. Alors bisengo ngo est-ce que ça pona bikela munyoso te bisengo ngo eza pona bikela munyoso te po bikela munyoso ese basali esengo na bango kati na mokili bavwezi nzambe bavwezi bankulu bavwezi bambasi
basepelisa kinzoto kasi lisengo yango ezoya na bato bakangaki motema pe bato oyo bazongolaki mbindo bato basimbisi bato oyo bazokosalela mibeko lisengo yango ekomi pembeni eza nde mpo na bawana alors lokola ngai na viyaka bisengo na viyaka kimia nayebi ke bino mpe bwanviyaka lisengo bwanviyaka kimia alors eza kaka na condition moko oyo biso tokoki kozwila kimia wana na bisengo wana condition wana ezali cessez de mal faire et apprenez que de faire que du bien senga bolimbisi korekomanse lisusu te na berere na badefo passé et tozwa sikoyo etamboli ya sika kati na nzambe mpungu na bolingo na kose soumettre na mibeko mpe na baprincipe e korespecte mokolo ya losambo mpe kosala mokano ya nzambe mpungu tulendo yango nde ekomemela biso lisengo oyo ekomi pembeni na bokuse tosimba mpe tosalela yango na kompo ya mvuluzi kimbangu matondo mingi